Zampo apesi bino mbote. Biso bande kunabino ya émission Kamba Centre d'hiver tu na plateau na tina mususuté pona été tumeka kosakola makambo oyo etali développement oyo tata Molimo Santo a tchaki depuis 2021 plein de développement ezoko kende ndenge nini ezoko kende boni boni tout le monde était na tango lancer plein de développement ba makambo susu ezali koya toujours comprendre était mbala musuto moni était papa alobi était papa Zako azo préparer thèse na ya doctorat ayebisi biso était tokende to landa thèse ya doctorat bande koni sutu balandaki ko biso ne suna mokini to landaki mais iko mona na était likambango mingi on dirait tozali kidiba tozali ko yeba te tina na nini. Et puis ce qu'on a dit de Massakoli nango, quand il a média, ouais, puis c'est pas qu'il on a été, on dirait Ezali Penzate. Sauf, il y a beaucoup de Molimo Santo. Soukale Kambo, Papa Bitououid, Papa Zako. Vous voyez bien, hein? Ah, salut mon salam, mon nene. Oui, mon salam a eu ce que tu as à Brazzaville, à Lobby, nene. Tanga komi na Brazza alobla tulibino. Est-ce que Walanda ki tezi ya Papa Zako yemoko azoko vulgariser yango biso awa na Paris ngai wabino ndeko Louvo Mutoko de la paix motona kimia animateur principal ya Kamba Centre d'hiver toye na bandeko na biso ama droite uzana papa révérend Waiza Toko papa Jimmy boyebiye alikaki na émission. À ma gauche, nous avons papa Ndekurabiso, papa Pelé Touka, Toukolobana, papa Pelé Touka, on s'est présenté vite fait, avant tout kota, tout entamé, putain, ma solon, on est les alliés. Merci, papa journaliste. Bon, je crois que moi, mon déjà image, n'a pas Binga, bon, Binga, c'est quand même présentation, papa journaliste, Abdo Sara, Bengami Bon Pelé Touka, Moussikimbang. Donc, tu as une émission qui papa a lancé thèse, en fait, thème, il y a une émission concernant doctorat ou thèse de Papa Zako. Donc, il y a un biso de l'auto, mais il y a tout le belé, on peut battre. Et ça m'a biso. Sous biso le belé à monter, sous biso John Canon, il y a tout voté. Donc, photo tout le belé en haut, tout commissaire, on peut battre, il y a biso. Le Papa Zako, il y a sali. Batata Babama Bandeko papa Pelé Touka à se présenter les grands artistes Bilo Yebiye El Mokosuki Tango Koka Touza quand même extrait Boyebiye était à l'écart ma place ndenge na ndenge musicien choriste artiste on a tous aïe papa Pelé Touka à tous à papa révérend papa Waiza Toko on se présenter vite fait comme ça va y basu vous vouloir que sikani. La combat tata mwa tata nzambe Molimo Santo ngai naza papa Daniel Waiza Toko au babengani papa Jimmy naza pasteur responsable na paroisse ya Paris Blamini responsable ya paroisse ya Blamini bandeko balandi bana papa ya solo makambo o ndenge papa Pelé alobi na moni abandaki kokota mais na sainit na calmer ne masolongo za tunande ngwana papa Pelé doctorat ya Papa Zako ezalaki musika penza menga ndenge na ngai pour apesa bino moi ouverture na moni était di kambwango on dirait ezoko marketant yo moni le monde et ya solo papa journaliste webi ina mukili azar ezalate et puis ningi balobaka na poto chaque chose en son temps donc likambo ya Papa Zako ça date de longtemps. Bon, c'est vrai que ma ramon stoye barambala moto subaye baka kamoningo kela sube bomo na ba éviter. C'est vrai que nayo kaka na yebi que Papa Zako a un problème à faire que déjà au sabaté ba conférence na université. Bon,
Sinenga ye kuzwa yo sa thèse na yo business to landi o to yeli ne sika oyo. Donc franchement ce qui naie on a le cambo parce que c'est très important. Non on est na auto ko batolé no auto lobi ko kata ngai ezali kamomoko il faut en fait permettez-moi il faut mais tout linga tout jongo penda en considération ma casto tout tombola yango pambate nous en mettant en sala makamna e azana calendrier nenga kendelaka. Donc tout le monde, papa Zako, bana kenda université dans Lubumbashi, na tia au sala la thèse na o, combien d'années? Bah plus de 30 ans. Bon, pour il faut bataille les béléa. Et pourtant ba docteur, ba zangité hein. Hein? Bon, on a ba docteur en médecine ou je sais pas moi qu'est-ce que j'ai encore. Mais où il y a papa Zako surtout sur ma connotation yo, tout ça là on peut le blanc boyer pour donc il a porté du sou quelque part. Donc voilà, ça c'est ma vision. Comment oui, nous apporter, ouais. Donc, n'a évité nous, on a voulu blanc pour se faire comprendre. Donc, Eza et Logomoko, et plus, et cela met dans mon moment 315. Donc, en 2023, papa lobby, nous sommes à 0. Du coup, dans la même année, dans le premier mois, il y a année, papa Zako, il est docteur en relations internationales. Mais et na thèse nini donc il a parlé si papa Simon Kimbangu que koko na biso grand-père na biso donc na nenge asalaki voilà politique na ye stratégie na ninga za banaki na 21 ninga bonsa ma mnosu donc yesu ko abimisa ngo pena soko landi pena lobo abimisa ngo na a faciliter biso tâche a pesi biso ba argument muso to ko za nango o to ko ikolobela on a niveau muso to ko kolobela ngo te. Papa Pelé, toyoki dengue papa Pelé a coupé sa biso ba argument na ye. Poto mekana nous place wana, papa Jimmy ozaki en Espagne, papa Zako na bandi ayaki biso bana zela kutu peut-être période wana ke Fabio ba doctorat yo za preuve penza makambo papa. Oko metela biso likambo ndenge zalaki. Oui, na ebi tango papa Zako en Espagne, azo kutana na professeur na ye pour un problème, il ça c'est sa licence, donc ils arrivent à un doctorat, mais tango wana a présenté le doctorat en athée. Aïe au salon aussi yo, mais et banda kala mais et yo bimaka na sikoyo. Ndenge toloba na lingomba na bisoke papa Simon Kimbangu azal nyonso na makam na nyonso. Je crois doctorat à papa Zakonde Moutou et Fongoli sur les plans scientifiques parce que tu as dit que Moutou il faut inventer science papa Simon Bawa il a absolument politique na science la bande à temps oyo et ali temps oyo Moutou bon. On dirait qu'ils attendent Oyo invention scientifique faut banda parce que pour papa Zako a sali à l'axi que papa Simon Kimbangu a zappé source de la science. Batata ba mama toli kolanda makambo ndenge zaleli bozala ki dibate parce makambo yango esengeli biso na soutenance ya papa Zako to moni ete ndenge bandi ko bali koloba yango biso en tant que bato batangaka bamona ete non soka si abazalaka master licence master malamoko a commis na niveau ya ko préparer ba thèse na ye ndenge zalaka mais to moni ete papa Zako na ba exemple na bato ba mona ye ndenge biso ba msuto mona ye ke non mais vieux kala mingi tifa comme docteur mais ezeli et puis dans moment oyoyo mutazo pesa ningisa nango pour makambo salema ye moko tata muri mo centre so dozali quand même qui diba ya bande ko nangai so zali qui diba oui ba doute zalaka to lobi ke mais non mais azo sala mo ponani mais tangu ye moko papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete biso nyonso tout landa matoi kuna bomoni moti zaki référence. Oui, exactement, papa journaliste bomoni et bien sûr parce que si on a une raison à mouké na sima
papa za kokokei na université na Lubumbashi eza ba papa moto ba orientaki likambo yango donc vous avez le moins bilaka bien sûr eza na cadre ya bilaka ya makambo ngo ezaleli parce que tala ba papa ndenge ba fingami hein bon c'est vrai que papa kulutu akendi na âge de 7 ans na boma papa d'engende il est allé na âge à 15 ans et donc même qu'on voit que là un colo bref bon c'est chose qui tout le monde a un peu plus na nen so continue na classe na âge plus âge pour ça alors du coup bon papa Fumamba a tiré dans kamba côté classe T et le bama qui peut na ndenge nostu mais papa ba orienté papa za ko babi yo faut kende na Lubumbashi ko sala relations internationales c'est que tina na yango et mon insiko tina na yango donc likambo lobi wana tout à l'heure que nous tout le baki a du temps et belé ko ils appellent salama nango mais le ko les a calendrier yé moko ndimo mo centre azuma makamna ina ndenge makamne ezali po yé ba tindi ga été donc biso to bandimi donc tous les photos ni matola la nengi kamongo ezaleli c'est vrai que tout le baka ah makamamo oui mais ndeli kamongo eza par hasard donc na moment où papa zako asali thèse wana otunye biso tozo le blalelo yo que eloko nini apporter na biso bandimi bien na église oui si ça nous a apporté quelque chose et vraiment ce qu'on a dit les kamongo ngai naza na docteur na docteur na sa doctoraté mais li kan papa za kwa sali na ningi na ngoma ne tozali non naza na kat no mini na tombwami et puis c'est fierté et puis c'est fierté donc on dirait na du na sali doctorat on a droit yo mutuzi yango net ga na do tomboli biso ya papa za ko mais a Dieu la bison donc ngapi na kati kam donc naza ne se mona likamba donc quelque part ninga na moni teza papa zako et la kisi biso te tomboli biso et comme si biso na niveau biso za qui te papa passer Dieu mon monde teza papa zako kana zo ko systemique teza papa zako e kaboliton et la kibiso ke to continue tango mususu ndengi papa pela lo bagi boso ke eye na temps ya 3 5 15 3 5 15 et puis si 23 papa lobi na biso eza tozongi à 0 voilà donc eza to bandi makambo ya ndenge mususu la zoko se rappeler na bilaka ya papa Sipokimbango ayela biso lingomba ayeli biso politique ayeli biso pe science donc fallait tout inventer fallait tout ça la makambo ebele nakala biso tozala lingomba bazobati nakala tozala lingomba bazoba taba docteur bazala ki me bazomo na ka biso toza bazoba mais les autres comme bato mayele à partir ya teza papa zako en plus na kati te et wuti na kati voilà pour mingi wo bazuta libanda on est wuti na kati na source et bon et brrr pas et bimi poa mais na biso meza bon parlons siko na teza ngo eloko nini penza oyo moni penza oye attiré biso pendant moni penza que non oyo ezali différent na biso to lobaka papa passer bandana la thèse à papa zako makamonios est différent na lobeli na ndengeni makamonios ezali différent na thèse à papa zako ya on a solo papa zako aye ko changer on dirait l'air ya kimbangisme batu baso comprendre ngote lelo mais tellement tout ça en arrêté à comprendre ma cam mais peut-être mouké tala exactement beaucoup sur talango au talango lelo lobi sur talango ils ont pris ça pour ça au bac et puis ndeko talango lelo ero talango lobi ozomona on dirait le col sous et baksami mais au talango o ya lobaki ozomona tezo na ngizali a lobby makambo belé to yebaki makambo belé banda kana tebeke papa Sipokimbango kolo yesu mutapesa ke musala to mona ba photo ya papa Sipokimbango na kolo yesu ba fandi na bo mwana na biso to mona ba photo wana mais oui Alexandre ba image wana
mais sikoyo toyebaki te ke papa Simon Kimbangu na kolo yesu ya Nazareth bazalaki bamaster. Comment le vile bisongo tête ba no comprendre nango te. Peut-être ko yeba na bisongo mais yendinga lo beli yango peta. Donc aye ko fongola biso. Et long bon na quatre cas ba débat. Au moins tellement na bibliothèque et l'autre papa ça quoi sali donc azui et l'autre mo o batmi to mona o mingi. C'est vrai que l'ingono c'est d'abord molimo, c'est important. Mais ne ka papa Simon Kimbangu yemo aye na molimo so ka zo matérialiser makamone na bunzoto. Donc papa Zako donc thèse naie ton koto landi mama lobi oh biso zo mo anetiko non papa Simon on dirait celui ndoto te habité et ça là qui mon na collège ba o na pena ba o solo là donc et donc a du makamo to mo na kana muri musuko a matérialisant. Donc biso to kanisa keza non to kanisa yebna te zaboye donc on dirait ezaki ne biso to asiko ya élection na laboratoire voilà assez matérialisant voilà et puis scientifiquement si tu veux politiquement aussi il faut les choses non c'est la carte donc et voilà politiquement pour continuer katia donc bon ayi na katia hein donc na million wana po et là million wana ya ba twana ba yele wana bazalaka hein ba docteur on basali ba sima kamwana donc na kati ya nini donc système wana donc papa Zako donc papa Simon Kimbangu koko grand-père hein a dû a côté donc système naie a côté na kata système wana vous comprenez na zo comprendre peut-être l'accent bien bien système ouais parce que ouais il est biso ouais ouais a pendant déjà depuis 2021 et pardon depuis 1921 on a bandé makamuna nenga sala makamuna nenga déjà tout ozora non donc na moment tozali siko OK papa lobby qui to bandeli à zéro donc système oya et papa Simon Kimbangu hein à travers papa Zako à côté de la système après qu'est-ce que pour essayer docteur na milieu église non mais na milieu ba kota on a mission million de certificat donc na milieu on a que ça les missions donc non donc système naie donc stratégie naie à côté on a quatre stratégie wana suko total suko soki total ga ni on ko bimisa ba milinga ne po il y a côté na quatre à côté na cœur du système donc on a relaxé biso suko que politiquement, nous sommes bien scientifiquement comment les choses vont se passer. Donc, ce qui est beaucoup plus bizarre na makambo auto moni papa Zako batei baleka banganga nzambe baleka papa Ngompembe banamine baleka papa Mario bananyo papa Elebe ba démonstration au papa Zako papa Lungi ba démonstration au papa Zako saleli biso ya de Jésus Jésus de Rome Jésus de Nazareth mais c'est du nouveau à partir ya wana batu fale ba mona que non tokosambela Jésus nini taba église de noir taba église oyo balobake oni fale bazonga sikona nzela bayebake tozalaki ya kobunga balakisi biso nzela ya kolanda lelo tala ba chrétien même le groupe de prière lelo bazwi tort parce que bango bayebite so batera biso Jésus ni exactement bayebite so batera biso Jésus ni balobaka à Jésus mais il savait pas qu'il y avait des Jésus. Jésus a le couteau et na vrai Jésus il y a cela qui camarade il y a papa Simon donc papa Zako aye ko la ki ça donc na moment oyo teta na moment oyo l'église on a fallu calme. Bon pour l'instant on n'est pas encore là. Non on est là. On est là. Oui. Là les camboso qui besoin découvrir avant mbala moko football le baké to zala ki na erreur photo directement na erreur to zala ki na oui d'accord mais biso nanu li kambango nanu oyo salami boye to comprendre ngo neni li kambango salami ni eza ndenge nini bo bango pe bataille la biso te biso no dona kati biso do va kolo makam biso nanu donc to sala ndenge ba tin la funeni ko zala même bon c'est vrai que bon mametali bino bambuta ni botam sala ngomba passer bon voilà un problème na ko domaine ngate mais il y a des choses les aliko
faut bon avec pragmatisme. Donc vous venez battre n'engi papa za quoi lobby faut battre venir ba ba n'engi kamango et ça tek na la na lobby ndo te et ça quand même na lobby ba na simbi on penda boya ko simba ba boye yango tozolo ba kamango papa yango na zolo ba partir la thèse wana ya papa za ko ba tusiko faut ba mona makamba kolo yesu na nengi mususu oui y compris nous d'abord mais pour biso na kati pe côté on voit papa za quoi lobby mais biso na kati. Donc ce qui papa Zako a lancé a lancé les cambo oyoyo et tika isu likamanda coûté yongo lobé était milliers à qui kolobela yango et ça milliers yanda coûté. Donc cela veut dire que aujourd'hui Batu o bazaki na réponse tendingi papa passer à lobby était ah biso Jésus tout ça melaka ayaka awate Bible bo panza nino bo panza aujourd'hui voilà, la réponse est là parce que tout le monde disait que les kimbangi c'est baza faux parce que basa melaka kolo yesu parce que ba ki kolo yesu o biso to sambelaka ba yebiete yango balobana biso bakimbangi se bango basambelaka kolo yesu ayelaki biso ba misère o biso kolo yesu oya biso oya yelaki biso ba misère te biso kolo yesu oya biso oya zalaki masa ya papa na biso oui ozomona Jésus de Nazareth batuana bazui réponse oui donc l'église des noirs si bozali boyele le toyo ka susute ke o nkolo yesu azana problème na biso non nkolo yesu a problème na biso oyo banani bayelaki bina Rome. Mais papa Zako na thèse na ya pour l'exabiso que non, il y en a deux. Celui de Nazareth, il y a un papa Simon Gimangwa yaki na ye. Donc il y a un lelo oyo so le bi que non kolo yesu non, ils a faux débat. Lelo ba clarité et zoami parce que papa Zako nenga sali makambo ngo na yebisi bino ite tuzo ba prédication ya papa Ilebe ya papa Ndungi ya papa Ngompembe papa papa Mario papa waza na kamba kutuna papa Umba papa Umba on est toujours yango mais oyo na tango pesi papa Katembo na papa Katembo donc lelo oyo papa Zako a pesi donc ça n'a rien à voir. Yama le papa le était tout comme na mpoisa wana papa Zako a tourné déjà na habité binon de boy comment de là papa pele non mais donc n'est toujours bagaga wa likambo et zapenda ya mutu ya makasi donc il puisse tout profiter nango de sorte que tout se réorganiser ningi nzamba osenga biso yemo nzamba biso balé à zéro biso plutôt ça l'effort tout landa pour likambo eza ya biso lelo na ozo on que c'est mané fumalo ala tant c'est biso chapitre ya Zakari que ba olanda biso ba biso mabanga biso binu ba mbangiste mais il quand papa ça quoi sali on dirait asali na baneni asali moi synthèse moko et permettre biso tout contre la kacha bien les kambango qui toujours na barkima ya koloba na neto ko ça dans les kambango pour lelo to combien guéri oui lelo mutu so ko dingisa soutien pour batumi ba mo na makambango bon c'est vrai tout ça là sur ba débat biso to koli na ba débat makambo ngonga ko defa la komaka na ba lisa bana kala ki biso to koli to sambela ka tu fais dans les 25 minutes nga comment ngwanzo no don par exemple pour so la ni be kina na komana nga bino bo sambela ngwanzo ayeba ni te les mona ni penza na mona ni a partir teza ya papa Zako za pina na raison faisons la suko komango bien l'exa ba on penda ki ezaka boyina boye bino boye ba kité biso to comprendre ngo bien à partir ya 2023 donc voilà biso photo ken na token na sens on a ni sens o papa Zako a même biso na kola lelo na thèse na 4 millions on a biso pina million to ken to zalaka
donc toza on suba argumenté ya olobona pourquoi que le babo était yoka ka papa zako azoloba na mayelo yo za ngona yo ka oyebi et ko permettre yo ça ba synthèse bien pour ma bien na kati donc vraiment franchement na ndé na lobi tout à l'heure pour na c'est répéteraté donc tezona donc ngala jongo yanga nga sur le plan politique on est tout côté na plan politique parce que lelo oyoyo toloba ki on a émission ilanda qui était à partir à lelo donc batu oyo basambela kanino le christianisme faut boboma yango parce que christianisme obino bosambeli ya Jésus oyo yangwanzo ya Jésus yangwanzo siko faut ba travesti siko ba na nini papa sérieux de lobaki en bien quoi mais ngana likina no ngwanzo des termes ba ya ba artiste ya ba artiste artiste yego az artiste ouais tout ça vraiment Jésus de Rome. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ouais. Parce que tu as commenté thèse à Papa Zara. Voilà, exactement. Ouais. Non, ça lui bien. Ça lui bien. Donc, Jésus de Rome. Va comprendre que bako ce qui biso maswana obakanisa ka basambela ka Jésus de Rome. Oyo ayaki ko boma biso. Voilà. Oyo ayaki ko lalisa biso ba pongi to yo kaka pasi babilo quoi. Donc, à partir de thèse à Papa Zako, bilo kwa nous fallait kangama, fallait ba kanga, ou bien mbala moko bo changer. Parce que c'est une natinate. Parce que bango baza conseil que vraiment Jésus autobanda oye ko sabatu. Aza expiré. Ezaïe. Yo peut-être on lui a peut-être comme expiré. Donc c'est non, on lui a voté. Il y a un gars c'est vrai que Aza Jésus à Rome pour na tout distinguer. Donc ngwanzuka ninga lo bien spécial ka juste on baga lo moko ya bien té. Kuta o bayo ko c'est la biso. Donc mabe omoni vérité ezara bololo. Voilà. C'est difficile à bololo. Mais le puta ezana soukali moko. Donc ça va pas soka wa. Mais bololo pour mais la vérité ezana toujours bololo. Donc espérons que tous un espoir ton eli qui na nzambe na biso pas chemin qui ngani na ba ono so balandaka to landaka no balandaka ye que na moment comme les gens vont quand même essayer de faire des choses différemment. Bati ko pesa bat maté ya mabe bayi ba kinyo se na nkam ya ngona Jésus de Nazareth azalaka. En fait, Nzambe a eu cette Nzambe azabolingo. Donc, il faut pas comprendre vraiment Nzambe azabolingo, aligné to périr, to dans les faux, a eu cette Nzambe. Papa Pelena Banolanda débat, il y a des chrétiens, na ya bato basambela kabukoko. Nazomona ke bazo sala débat batu ya bukoko balingo ndimela batu ya christianisme te bazo pesa exemple ndenge est-ce que bino bolo taka bandu to makabwana ndio so bado pesa bango mais bango de bazala ki dans les faux parce que ba chrétien le noir batu basambela banzamba bukoko babosa ni que Jésus-Christ fait asa ya biso. Donc bien bazoka yete ke ya biso. Voilà. Tellement bango ba eko découvrir que Jésus wana ayeli biso ba misère. Nzoka ça Jésus à Rome. Voilà. Donc faut bazala éclairer ba ibisa ba que non. Jésus a biso zali o ya Nazareth. Lolukaye. Oyo azala ki camarade ya papa Simon Kimba. Bakutana ka place boye. Bakutana ka place boye on ba place ba bano kutaniser belé mais papa za ko allo bien il dit aussi abi mais ba quel en cambo mo ba place ezalana que ezali puisque voilà alors ba chrétien fallait ba yipsa ba OK Jésus obilo ba dolanda yete oyo photo landa oyo alors ba noir pe fallait ba la ça ba non Jésus azali. C'est vrai que oh bozo lobela wana yete pour ye ayaki ko be bisabiso donc c'est question d'histoire. Et ça problème ya histoire. Na problème ya ko éclairer batu ke non. Batu wana on ba yela biso Jésus à Rome. Ba ki na bango que vrai Jésus azali. Mais bien sûr. Il fallait pas boma biso misu, on va endormir biso ba yiba biso ba sala biso mabe. Ça a été dit le roi Léopold II. Voilà. Ça a été dit. Voilà, Babylone, on a en parlant de Jésus à Rome, on a des fois, attends, tout à la
bande ko na biso ka ko basambela ka Yesu bandima la bango kutu comédien moko ya asala film acteur à cinéma tu photo là badu bandimi na badu photo tellement que bali ko ndima bakambo o papa ki mbanga bemili bisote bandimi na bango ba jour la bango un acteur badu ba tiene ba photo na bilama ba rolata o Yesu attends jusqu'à ce niveau là mais quelle ignorance n'est pas au combattre mais oui nous avons aussi biloko wana te donc lelo on a une réponse par rapport à toutes ces questions là le papa Zako lelo il a fait une distinction à séparer Jésus wana donc il y a un lobby était batu oyo ba sambela christianisme parce que le christianisme aujourd'hui ils ont battu un groupe de prière ils ont soki batu mangomba ne surtout wana oyaki na biso ba catholique ne surtout wana bazana Christ de Rome alors Christ de Rome wana faut ko bannir ango pour bannir ango la réponse est plus simple tocha tokota na kibangisme c'est comme ça que tout le monde a été mboka na biso ke likolo et tomboma parce que makambango papa Zako alakisa mona ndenge mokutu ya tembete batata ba maman bale mususu oye sali ete mbala mususu en tout cas ngai pinda sona za ba place wana mbala mususu fonda profiter na likambo na ndenge ni obi toujours landa ngona ba réseaux sociaux que eskaka abeti bale moko na mboka moko boy na ebité c'est pas c'est pas vraiment facile au komba kuna ba pese la nini oyo ngai eloko na moni ete na période de 2023 papa le président de la République il a une chance nandingini tango papa ye eloko c'est longai na tango makambo elobami et puis na limite que mutumo akena ko souffler na noteur biteze les kaki kuna en tout cas papa Zako na rana ye asali biso makambo ba démonstration et puis to landi susu to landi pe na ni na ye na ba conférence na ye o eloko to landi ko luka ete na politique batu mbola papa Simon Kimbao donc pas pitanga yaki c'était une occasion pendant ngai so ngana zalaka Tshisekedi dans le pinda ouais bon papa loko ye en tout cas to sepeli to yambio mais biso à partir de lelo to moni était tata na biso azali afin de dans kamba donc ce sera une occasion comme ça ngai pena que la kisayo place beaucoup na biso azali place nzambe na biso azali c'est ce qui nous manque aujourd'hui donc les loyo ayons cette courage là que les Kambozali ko bomabiso les loyo à partir de la thèse de papa Zako je pense que tous les politiciens doivent aujourd'hui avoir ce courage là ya kotombola papa là-bas et en plus thèse de papa Zako et salami avant d'arriver à il y a pas beaucoup donc il y a pas donc calendrier bien établi donc tata simo kimba ko tala lui penza oh ba ko yasiko est-ce que ba ko lagisa ngai donc bon siko wala ni ba ke bango omoni bango ba politicien na biso bazana ba les ana kana bango depuis même des années 60 mais oui voilà. Pas d'aujourd'hui voilà le problème que c'est quoi oui bien nous comme sous ya ka dit na neto kenega to ke voyage on a ke na matadi il pas na comme la muke bazali ki wana bon bon ce moyen soit bon c'est bon et manaka bon ba catholique parce que les cambo de tout le besoin bisoza ou bien ça batu nyonso na ba o ba comprendre na ba o même ça na même débat contradictoire pour batu me comprendre comment en tout cas merci mingi tata pasteur merci mingi on t'appeler donc makambongo ndenge papa pesi biso ngonga mukolo malelo to mingi koloba oyo apesi biso donc mikolo za ko ya bande ko neso boko oya kozana na posa aya ratelki et sikezali prof qui est le cordon a tiké na biso place donc on est surtout à lingi à monique non benga kaka moto na kimia na zana ngai na ko se déplacer na ye pour surtout pour na makambo oyo etali ete ouverture d'esprit ndenge papa Zako asali thèse na ye o Alexis biso acteur principal des relations internationales papa Simon Kimbangu donc biso photo kota yango to kota ngo to lobelango mingi pote ba génération na ba génération to me recomprendre sur génération me comprendre likambango en tout cas bale elali to gagner likambango mbote sikani surtout bandi kone surtout mo to landa biso en tout cas elengi mingi esengo mingi esikani so bino bwali to tombeli bino
en tout cas mobu il y a 2023 ezala ya kitoko bandeko tout ça ils sous appel tout lancer appel na bandeko oyo ou ba moni était thèse oyo et côté les bango échanger et ça les changement y attend changement d'air et puis si biso mpivo mususu en tout cas to ya na bandi to suki siboye tant sous besoin ba mota ko pesa papa pelé pa bandeko to pesi bino bon bandeko no so bolandi biso mbote na bino mingi comment na la question mingi on peut se bino mbote c'est vrai que après bon tout le monde a tout le monde en écran boye ils a plaisir j'espère que bah genre la émission boye ndenge papa journaliste à Koloba pour en atteindre au développement parce que c'est quand même important il y a tout le cadre nini tout qui nous sur nzela moko tout qui nous sur nzela moko ndenge fumamba nzazali Koloba mika ya mboa egala nyonso sens moko oyo permettre biso ezaka mpona oyo nyonso nzambe azosala eza mpona biso donc biso to bandi ngana mundi donc encore iloko oloba mosusu eza te mbote ya trop et puis joyeux anniversaire na mbotama ya nzambe tata papa qui sorokela lokelo joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa qui solokele joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire. Voilà les papas les grands artistes et papa tant so pesa ba mbote pas bandimi ya Blamenil donc to pesili monini c'est une occasion ça ba yebake papa passer à l'école qui quand même na ratemki na koma tata moi pe tata nzambe mo santo ya moto na biso boso totali esika bakamona biso nyonso ezala mpe esika tosenga kokamona nyonso kwa papa siboli baokangadi esika biso azali na nkamba yerusalemi na Brazzaville na occasion oyo ya feti monene ya papa Kisorokele tokobosana ngo te tolobi ka joyeux anniversaire papa ayokela biso asetisa biso na mikaratano tozala ngo tobosani paroisse ma paroisse Île-de-France surtout paroisse à Paris Blamenil na bosani FTT famille Toko et puis baninga nyonso balandi biso tozala biso ensemble. Merci, on a tout comporté. En tout cas, la Ratelki, merci par M. Boali. Donc, depuis son coordinateur, ce cordon, papa Prof Malonga, et tous les staffs, il y a Ratelki, merci Mingi, surtout, il y a presse dans le monde entier. Nous allons aussi terminer. Beauté, M. Boali. À la prochaine.